Saratola TV. La maman des griffes, Rebo Chulo. Mouta komisi Vani Morgan. A komisi Moutakala public. Saratola TV. Biso bagoloa nde tout ça la Rebo azala waza na musique à Congo. Rebo sera Rebo c'est fait rigola. Ino si ba oge lenge rolinga Rebo po alinga Rebo za star. Ya linga Rebo ku dutege na nzela. Alinga Rebo po mona Rebo na étoile azo briller na kati ya maison ya fait rigola. Donc biso bagoloa tout la kaka. Tout lo ba le 25. Rebo soka monanité. Rebo soka monanité. Pour Rebo za produit na biso. Soka monanité inosbi olimbisa biso. Saratola TV. Naza grifté. Naza grifté, naza pe gauloise té. Naza nanga pe warrior té. Saratola TV. Moi message une osbi. Sigo yo o memi Rebo Chulo na Paris. Entre temps, Rebo Chulo ba no sai déjà que a ko beta na stade de martyr. Donc tant qu'on mono memera yango. Rebo Chulo mutaya ngane pototi. Rebo Chulo mutavanda nega na mboka basirno mai ko komo kapi. Lelo kaka ndele ba no se ma stade de martyr o sali bena makasi. OK na e Paris. Bozangi mbongo te. Mais kaka siko ndega mutamoni fa ke Paris. Entre temps ça derrière la place mo fala ke ko beta. Inosbi ezara nini yango. Saratola TV. Inosbi lelo chanja obosana otika. Saratola TV. Vous les Gaulois, vous reprochez Rebo en quoi? Saratola TV. La chaîne qui assure, Mbote na balandi nyoso ya Zip Zap o ezalaka bongo présenté par la vôtre Saratola. En tout cas la famille émission la biso ya Zip Zap babi lelo mutako zapete. Ba tigre, ba griffe, ba benga bino ba griffe bino ba ba griffe. Bozwana nukiti, bofanda avec beaucoup de respect. Batoto akatanga, prenez la place bofanda. Tata moi si Judith Kalanga Zwa kiti vanda belle-sœur ya Rebo Chulo. Yo pe zwa na nou kiti vanda parce que oza na part responsabilité étant que belle-sœur oyo ya kosala na kati ya makambo ezolekana na réseaux sociaux. Ba Gaulois, ba fanatique à les padres fait rigola. Boza épargné te na situation oh parce que binonde boza banzambe ya ba trouble pe ba scandale o ezolekana lelo yo na kati ya TikTok na Facebook na YouTube partout na ba page polémique. Ba Gaulois bozwa pe sika bo fanda nano. Papa Hervé fait rigola en direct de Chicago déjà na Kinshasa ozana na sur les États-Unis. Papa yo pe zwa kitie fanda nano pembeni. Ye moko mamondele. Mamondele, la maman des bébés, la maman des griffes, Rebo Chulo, Mouta komisi Vani Morgan, a komisi Moutakala public, a pesi ba devoir zoko kolongola te. Rebo, zwa kiti mama, yoko toza leki nanga penda ya ndaku donc zwa kiti vanda. Un parent responsable. Moi la mukena bangenge nae. Ancien Michael Jackson yaka malgré bosana ko yimba banzemba Michael Jackson inosbi oza ingrat oyaka awa obimaka na banzemba Michael Jackson inosbi lelo chanja obosana otika voix wana tenor oyo obandelaka ezarani Miss Vodacom nini comment on ezarani na bosani swe nzambe nanga Voice of Congo best of the best superstar oui superstar Inosbi ozaola tana chapeau kobo ya Michael Jackson ochina ba nyufu wana ba pantoufle na ba dance nyonso wana ça aussi c'est l'ingratitude Inosbi nzamba ba griffe zwakiti fanda est-ce que ba warrior baza intéressé na dossier ou est-ce que ba warrior baza important ah bon comme ba téléspectateur na ndenge ya mabete parce que ba Gaulois pe bazaka na sima matière ya ba warrior bon
loke eza matière ba warrior na bengisi bino na invité bino lokwa botala ka scène botala spectacle ndenge ezoleka ba warrior mettez les chaises derrière là bovanda. En tout cas analyse danga lelo eza évangile selon Sarah nini ezoleka na entre bagolwa na bagriffe bazowelela nani. Est-ce que voyage à Rebo ndepesi retour soki Rebo lelo aye stade te bakosala mpiaka bandeko tozo analyser neloko moko na moni bagolwa batomboki na TikTok bakomi kofinga Inosbi bakomi kofinga Rebo eloko nini to motambu nini ebatamaki derrière concert à Stade des Martyrs à Ferregola poka présence à Rebo ezala. Donc on analyse ensemble. Alors sans plus tarder, un grand merci à l'ingénieur Josué derrière la caméra. Un grand merci à Bandekonios, tout ba meilleur fan, ba meloman à bonne musique, ba tunios tout bolinga émission nanga bolinga chaîne nanga et surtout bino bato botala biso na télévision. On dirait bo sabona raté. Donc loko ya ka obeti Sarah tola na bimi mo sabona raté maman. Fongo la téléphone s'abonner. Il faut bo sabona rapé. Bo aider biso bo sabona ka bo commentaire moi ba critique, ba remarque même en privé, même na ba commentaire et ça la biso to améliorer ba façon na biso ya rosa et la musala. En tout cas un grand merci pour l'assistance ya papa Diego Melito l'homme selon mon cœur. Papa Tadingala par mon confrère de loin na Pesiombote Sikozali. Moi santé dérangea qui est mais d'ici là peut-être demain azarane nzoto makasi bokomo na e tozalana e lisusu na plateau. Donc un grand merci na batunion sto bo accompagner la vision nga obondimelanga lokola influenceuse nabino lokola journaliste nabino lelo tozolo baka bosolo bosolo babi tout le monde est famille bota avant to kota na kati analyse na biso na sengi na régie achela biso non élément moko Sarah Tola TV Olandanga oboudé na bimina nzala ya banda tongo musala na sali toute la journée tout ce que tu fais là parce que ma mère s'est mal comportée. Yango ufungana vanda nzala. Eza pona lelo te. Yango ifungana mona kana. Moi je t'ai fait quelque chose. Tu as un problème avec moi? J'ai pas de problème avec toi mais avec ta maman. Hein? Si. Elle me met mal à l'aise parce que tu os ma mère se comporte mal, c'est à moi de payer. Moi je dois payer à sa place. Il faut mal la pose ma caméra c'est là. Il faut ça ma caméra pour reconnaître que na moi c'est na yo. Ma mère s'est mal comportée. Chaque jour, tant aux arrêtés, ça va en faire awa. Elle est là pour ma mère est là pour qui? Qui a fait qu'elle soit là? Qui a voulu qu'elle soit dans cette maison? Sarah Tola TV. Tozata na problème na mutu te. Tout le monde est famille Bota. Ma belle-mère, 3e épisode. Et Kotaki Lobby, Bouébinde au travail pour nous soutenir artistes nayo, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Et au sala elo romoro ya malamu pour na star na bino Belvi Kandi la patronne à Poutine. Bande koto koti siko na kata analyse na biso. Rebo. Pusana na bali boso. Rebo azana contrat moko asignaka na Ferregola po ya kende Europe il faut tout na permission na Ferregola. Ezaka mituna bande konanga. Biso zawana pona ko analyser naza grifté. Naza grifté, naza pe gauloise te. Naza nanga pe warrior te. Naza Sarah Tola. Musa na biso zaka pona ko analyser ba fait o ezole kanakata communauté. Est-ce que Rebo passe la voyage? Na mobali na ye Inosbi. Il faut avoir permission pas faire Ferregola. Peut-être basaka on a contrat biso toyebite bandeko. Est-ce que il faut pas bima na Congo? Il faut avoir autorisation à faire. Bandeko lo oni nezoleka na entre bagolwa na bagriffe. Ba live na TikTok ya bagolwa eza mabe makasi ekeye zongi live eke zongi miniature et mate zongi. Bozo wele la nini.
bozo welela nini? Est-ce que na contrat ya stade des martyrs balobaki soki ka présence à Rebo ezande borosala plein? Est-ce que na kati ya carnet penza ya invité au fait Rego la fois bengisa? Est-ce que Rebo penza aza important ko le kabatu nyonso? Pona nini fait Rego la bengisi héritier te mon frère? Héritier wata o ezalaka anniversaire héritier Ferraye Jibaye. Nazoka moi lelo bengisi héritier te. Et puis invitation et salami à batu mususu mais héritier kombo etangami te. Fabrigas obiso na bino bagolo to saela be mission boye ba su ba période ngo. Fabrigas abeta bagolo fimbu asala 1 million et komi o fallait la kisi place ba sombaka. Mais lelo au moins faire avec une émission à bengisi Fabrigas. Pourquoi bengisi héritier te? Point d'interrogation. Est-ce que batouana nyonso o lelo bagolo bo finga rapona faire batouana nyonso bazaka mabe? Lelo yo ndeko na biso Fabrigas maestro komi mutu malamu. Yango nde makambo tozo analyser eza ba fait oyo eye na kati internet. Dans 4 jours stade des martyrs ferré. Stade wane ko beta matote na ninga mabete yo expliquer nanu po nazomona na nga position te. Position. Hein? Nga pe na somba ibiye na quand même na droit ya réclamer. Position. Na laksa biye nanga. Te non laksa biye nanga te. Boyi babo photocopier. Non laksa te nga na biye nanga VIP. Si ko faire concert et kozala toté. Lelo toza le 20. Dans 4 jours. Évitez. Makambo nyonso ezobima parce que Rebo acheli biso planning ya voyage na ye na mobali na ye. Est-ce que Ferrego la senga qui non sibi autorisation ya ko inviter moi si na ye? C'est ça aussi les grands problèmes bagolois. Bozo sala ba live ke zongi. Dans tout ça Rebo voyager na mobali na ye. Il non spiaza mobali na ye. Ou soit bozo linga ko accepter relation inon bina Rebo te bozo respecter ngote ou quoi. Po inon bia bala Rebo. Banana baza makambu moko ya bato a cesse penda ya bakinchuki ba meke me makaminene. Ceux qui Rebo sa bala ceux qui non bia sa bala Rebo toye bangondeni. Toye bangondeni. Ceux qui déjà babala na biso toye bandeni. Babema makamuna bango kabouin. Coin. Mais tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et là ça biso que Rebo na inosbi ba moi c'est na mobali et ça tende tout monde en confier à l'équipe émission ba tunie Cindio azara na mobali na été inosbi so ba tunie Rebo à quoi assumer c'est ma femme, c'est ma fille boina bota mwana et tout to vendre à place mon. Alors c'est tout le monde qui comprend que Rebo na inosbi baza moi c'est na mobali ba comment légalement officiellement ndakumoko. Alors, est-ce que Rebo passe à la voyage moko à accompagner mobali na ye na ba contrat, topé ba contrat ya ye na mobali na ye? Il faut des autorisations pas faire. Je ne pense pas. Même faire nenga zawana. So il est là ba bengisi invitation qui nous prester, enlever les rideaux quelque part. Na ba bengisi ya qui ne ko signer ba contrat et mora prester. Là le choix est clair à aucun de côté ba bengisi ya ba contrat. C'est pareil avec Rebo. Rebo a na pe carrière na eso ba bengisi qui a signé ba contrat a privilégié nan ba contrat. Wera son a répondu à une question ana. Wera mwana na yo faire stade de martyr et tout ba tu ba osenga présence na opezala. Mais Wera a été clair. Soki naza na temps libre na kozala. Soki naza libre na kozala. So écoutinga na kisasa na kozala. Mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que l'invitation est comme obligatoire? Est-ce que non faire abanda qui procédure normale des alake o bengisa mwasi ya mutu. Aya na invitation na yo ko répondre à invitation. Babanda pas petit frère. Ah en tout cas
na profiter pe na bengi sa petit frère nanga vraiment Innocent B hein ayana madame nae moi na biso la belle Rebo Chulo baza pinda la bienvenue na kati ya concert à stade yaya obengi si mobilité obengi si mwasi tenga pe sona Innocent B mwasi nanga oyate eza logique bande konanga botala bipai wapi bagolwa batikalika na quelques jours à concert babandi osala déjà contre-campagne à faire parce que insulter Rebo eza déjà contre-campagne à faire à quoi les Innocent B na ba fan mais ceux qui na ba fan à faire wana kezanga qui est 30 personnes pas toni sa stade peut-être 30 personnes à ba griffe ya ba fan à Innocent B banga ba toni c'est la stade babandi na bango contre-campagne bandeko contre-campagne yango eza nini TikTok ke zongi ngape nazawana nalala kana ba preuve tolanda awa Vani Morgan mutabimisi ba pastek na ye mutakala na ya zipi yango ba pastek mais Gauloise oyo a se permettre na TikTok na baninga na ye ya ba Gaulois ko insulter ko latisa opprobre wana na Rebo Chulo wazali bongo mwasi yo Innocent B Fera olinga balatisa mwasi na ye salité Fera olinga ba finga mwasi na ye so basali mwasi ne bon automatiquement ça OK souté. Est-ce que c'est obligatoire soko bimisa mutu na label à se soumettre kana ba ordre na yo? Ye moko faire pas ou ta pa Weranson. Tant à monnaie que Simba qui t'a sali chemin na ye, c'est ça la vie continue. Bande koto landa hein. Ndeko nanga Rebo Chula tikali mutakala. Rebo Chula zoteka. Rebo Chula oteka nini oteka nyangala kata. Innocent B. Ndeni okotika mwasi na yo a poster photo ya ndengwana. Akenda na Photoshop alongoli bilamba nyonso ndenge babotela ye. Eloko esungiye ka donc Adam Eve kutuko babombaka. Mulumbu na bango na likasa likemba me ya Rebo Chulo non Rebo mwasa Innocent B ata Innocent B nano abali yote me oza déjà copine na ye likolo na ngobo ade ana mwana pe mwana ya mwasi mama eloko nini wana oyo zo sala mwana mobali obotine mwana Innocent B wana zana papa zana mama to ba bantu ata kutuki star ngo tina niveau te non olingo sala okorana na ba Rihanna na Congo azala ati do yo vanda na Congo oza bantu il faut ebelo ni osala na linga bino mingi yo na Innocent B yo na mobile na yo na linga bino mingi pona mona na bano bana tala mais oyo sali opesi mobile no mawa so mobile no ndimi yango poza na mwana mukele mso na maturité te mais ça na mawa ta ba semeki na yo ata ya bokilo na yo ata ya bandeko na yo ya mibali Rebo osala musano bien omoni biloko abongo kanza te mature kiti sayo Kongo so ba moni mutakala ba sepela ba tali mais so ba boki ga so ibo ba baye yo mbala moko mama po ani bongo Rebo Chulo nzamba sali ongolo ozu mwana ba danseuse belé bazwa kuna bazwa ta bana te. En fait, cette dame azo sa la campagne ya mabe sur Rebo, l'image de Rebo. Moi sur aza Gauloise na TikTok batu nyos tu ba yebié. Ba sale kiri na bango ya ba Gauloise. C'est quoi l'intention ya kozwa photo ya Vani Morgan? Un ingénieur, tchelanga na photo ya Vani Morgan. C'est quoi l'intention? Au moins tant audio oyo leka, o chepe photo à Vani Morgan bata le longa muto aza mutakala. C'est quoi l'intention ya kozwa photo ya Vani Morgan, kocha na sima ba photo na ya ba pastek, kozwa photo ya couple ya Innocent B na Rebo, kozwa kocha ngo liboso epe ko tutoyer ko parler sur Rebo nde mutatikali mutakala. C'est quoi l'intention? Vous les Gaulois, vous reprochez Rebo en quoi? Bakolo bozaka na bitidi ya so bozaki na muta ensemble muta changer ba vie a changer ba idée boko misaki ennemi pourquoi Rebo aza libre et ça la choix nae elle peut venir quoi accompagner grand frère nae faire un stade comme elle peut pas aussi Rebo aza sous nata ya kozwa ba décision yé mon côté elle a un mari na minute a komi na mobali OK so y contrat moko yé oyebisa Innocent B
Chérie, s'il te plaît, nana contrat mon ba elingana ki obeta na Angola place tête. C'est Inonce Binda oloba non, chérie. Na mon elo rango ezapnda bien te akokende te. C'est pas bon chérie, vas-y. Basa bana mikema baza na maturité basali couple na bango basali foyer na bango ba créer mukili na bango o ba mikolo bazangi. Bozo reprocher rebo na nini bagolo bolingi nini ya sala. C'est vrai. Elle a passé par Ferrigola dans la belle affaire. Oui, à quoi changer te? Soka le kara na la belle affaire à quoi changer te? Que na salipe bakam nanga ina bimanandenge na ngape ndeke. Les mêmes kaka gaulois oyo atiki te bandeko nanga. Rebo azana plein droit ya usala. Eza voyage na ya liboso ya via kende Europe. Ndeko moko alobi est-ce que ça maman o falaki ba mema Rebo na poto toyo kaka ba gauloise parce que ba moni Rebo azui a vu à kepoto mais Rebo pas zara na ferrit fera mema e poto te fera mema e poto te fera beti ça a lever les rideaux te tolanda moi message une osbi sigo yo o memi Rebo Tshulu na Paris entre temps Rebo Tshulu no sai déjà que akobeta la salle de martyr. Rebo Tshulu mutavanda ravanda nega na mboka basirno mai ko ko mokapi. Lelo kaka ndene ba no se ma stade de martyr o sali bina makasi. OK na e Paris. Bozangi mbongo te. Mais kaka siko ndega mudamoni fa ke Paris. Entre temps ça derrière la place mo fala ke ko beta. Inosbi ezara nini yango. Na cheno pause. Place au Rebo nga qui ne prester eza contrat te bo fute mbongo te. D'accord? Eza label o ebimisae. Nde to mona ba label ebele zwara moto pe bimisie. Ah talamora sike bimi a to bimisae ba bimisi o sali banzembo. Et so pe contrat kufi musicien tikali libre à continuer chemin nae. C'est vrai, Rebo a passé par Ferrigola na label nae nde bimisaki. Siko po Rebo akende poto na mobali na eba kende vacances. Ende ko moi si. Il faut asenga permission et pas Ferrigola. Concert ya stade. Intérêt à Rebo na kati ozani. Nanenga ki accompagner mobali na ya ki osala ba collaboration na ba grande star o bazakuna. Intérêt na na concert à stade des martyrs et zalanini. Bochake na liste à Chicago ten. Fallait bo banda okene na Chicago, ale boyene ayo beta stade des martyrs. Ça c'est quel genre de réflexion? Atako ngapela Rebo ngwe makamba boy non yate tolanda. Azua ou bien makanisini ya mabeoza kanango. Pona les padres. Wana mwana soka linga osale fo ou bien linga osala elo mobo elibanda masolo anga obeta ngo kala vangu tuyoya siko ezaka nini yango wana siko marke ka ofina ndenge zala ke mibali soka aboti na yo bien bali yo aolinga so matata ko fina yo marke ka ofina ye ou bien zua ou bien disconfiance ou bien 12 ukako bolinga bobeta les padres bomona masamba deba kuna bitumbe bimie na masamba deba kuna bakiti bamani bakiti ba babisi bakiti place ba rovanda na concert wana nyoso wapo bolinga bochela Jésus libaya inos yabana mona ko musique atale les padres akufeli ndeko atako souhaiter atelo moko entre temps artiste amunene na zangi ndeko na eto mona yoti makamba souhait Souhait zaka obligatoire za public ten. Fallait à salabino souhait public. Bo finga yi. Ayo diembe l'actualité. A sala souhait public. Bo finga yi. Sko so koute nemi a saleli bino souhait public ko a reconnaître que bo bungi sindeko. Bo fingi. Rebo ako sala on a message. Ngala mona Inonce Bi a présenté ba condoléances nae au nom de sa famille. Quand on parle de la famille, c'est que Rebo nakati bana nae na bandeko nae nyonso ba Inonce Bi. A présenté qui ba condoléances nae au nom de la famille Balume, si je me trompe pas. Pona nini ba golo bozara sensible so ibozayina mutu moko bokabwani boko kabwana dans les calmeté. Eh
boisson moins. Tu vois, ma soeur, on est en problème, nous avons problème, nous avons attends que ce problème est là, les ana kala. Et si là, tu es sur comme to simba, ma yon ne papa nda. Et ça, on m'a bêté. Aux hommes condamnés, aux papa, yon to tchaba loi. Ce que la coïncidence. Que madame Sengeliga il faut pas voyager sur les problèmes puis biso ngato mona mukaji to ngato mona mukaji yo memeli biso mukaji bonene ah oh imiti et reverser ma casse to boy to go voyager na moi sinyo ndo chef andako osana droit osana nyonso oloba mais oh beti so ya 12 babeta yesu 12 te en tout cas, Inosbi, tu es intelligent. Papa bomba moi sinayo, batela moi sinayo, azali kangoute. Toye bara relation, ce que ça aventure, topé ça ngo 6 mois izage belé. Relation ekufaka. Tomoni Inosbi boleki ba 6 mois, bokoti 6 années, netka baje, batu bazako loba rebo ke na Inosbi wapi, eza bolingwa bo mwana ko changer. Ba mwana pa ye bébé wana bandi kokola ba bokominda kumoko, c'est-à-dire boza na maturité na âge na bino bolingi bomi komisa ba responsable o bato ebele to na bango na media bakoka ko assumer basi na bango te ba papa mikolo baza bakoka obala te soto bito ke musika te baza ndambu o basima héritier ti leo na balité nanu pas assimela bisa ta likango ata concubine ata fiancé na media te. Donc ezaba na moko mikie mais na réflexion ya bampaka atanga soki naza rebo na makamba boye na oya concerté toyo kabipa iwapi na vandisaki tata mwasi Judith Kalanga tata mwasi pe belle sœur ya Rebo Chulo yoka réaction na ye parce que yazo représenter ba griffe nyonso tolanda. Tantine, il faut répondre yo parce que naïbi na combo na yo te yo faut répondre yo. Ça fait 2e fois. Première fois na répondre yo Nathalie que non aux Gauloises. Na sepela na ba Gauloise, na dobela ba Gauloise. Jika le 24 juin à posala na stade de Martyr. Au sala exprès donc exactement que au bosana parce qu'on est bien longiarebo. Ozwa elongi ya Vani Morgan ocha mona place ya Kombo ya Rebo. Tu n'as jamais passé t'excuser. Tu n'as jamais passé demander pardon. Parce que tu savais ce que tu fais. Ce que tu fais là, on appelle ça la haine gratuite. Aujourd'hui là, tu te réveilles. Parce que tout le monde marche avec tes programmes. Nous, des griffes du monde entier là, on sera là-bas, dans le stade de Martyr. Et ça, pour la yote, pour la faire là, Jésus de Niance, neto salawana. Parce que yé mon tigre, après ça qui m'a d'autre. Et ça, pour la yote, un certain moment, on doit se respecter. Pour revoir ses voyages, à voyager, il doit demander d'ordre et pas na yo, non? Qui vous dit que nous revoir dans le stade de Martyr? Est-ce que tu as déjà demandé pardon na place au salaire qui confusion? Parce que au salaire qui confusion, tu as fait ça sûrement pour na salir moninga. Ça c'est pas du tout bien. Tu sais bien que non, biso ba griffe na ba gola toi et le komoko. Mais en ce moment ici, tu es en train de créer quelque chose où il s'est créé à Maraté. Come on, calme-toi. Calme-toi. Là, la côte à mais cette fois-ci, tu commences à déborder. Tu commences à déborder. Si je suis venu te répondre, c'est par rapport à ce que tu as fait. Ce que tu fais, ça ne se fait pas. Qui est-il pour demander une femme de quelqu'un? Paris-Kinshasa, ça fait combien de temps pour que nous? Ça fait combien d'heures pour mon toit à Paris-Kinshasa pour Aïa? Là, vous commencez à jouer avec les gens, non? Est-ce que tu t'es déjà demandé, tu es venu demander pardon par rapport au salaire, au demandant qui pardonne? On t'a pas répondu. Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. J'ai vu ça, j'ai gardé cela, j'ai dit que non, c'est une Gauloise, je ne peux pas répondre, c'est entre nous. Mais là, ok, Moussika, ce n'est pas la guerre. Tika ko distraire batu na minute oyo faut batu ba se concentrer na concert ya faire go les le 24 juin na stade. Cela veut dire le samedi. Arrête de nous distraire, on n'a pas besoin de ça.
Si tu es gaulois, c'est vraiment décent. Parle des concerts de samedi. Arrête de distraire les gens. Siko on a mis tout na kaeb. Yango ba fanatique à faire. Boza kabatu, boza batalo lengeni. Est-ce que moment où ils ont moment ya oluke la faire barando? Soit faire à l'équinonce bina succès, soit l'équinonce bina ba fan. Mais attends sa stade wana yemo ko atika ko benga ba rebo atika na e. Ce qui fait à faire. Pour ani bozo compter na rebo. So bomoni ke rebo abeta 12 to mobala rebo olingate. Botikiti. Botiki bo continuer promotion. Est-ce qu'il faut boya bo bando sa ba live bo finga rebo. Eza choix ya rebo. Aza libre. Donc a osala makambo eza l'intérêt à foyer na ye ya mobali na ye ya bana na ye. Et non à ça l'intérêt moko boya sa likamoko pour l'intérêt se paye ça ba golo na ferry. Non. Azarebo kalate le azarebo ya mwasi ya bato. En tout cas, analyste on a tout ça na bino na mukola lelo yangwana. Et puis pour finir, pour conclure, je pense que à cet à lire où vont les choses, Rebo risque de ne plus venir au stade des martyrs. Tout cas, il y a 4 jours ferré. Est-ce que vous avez tout cas il y a 4 jours? Ba gaulois. Est-ce que vous avez tout cas il y a 4 jours? Bisope, tozo zela kaka, poto vandisa, table ronde, to salaba analyse. Kobeta stade des martyrs, eza synonyme au sala plein. Wana évangile ya musique à Congo. Merci beaucoup na batunya stubolandinga. Soy bo sepeli na analyse o botikelinga ba commentaire na se. En tout cas, je te félicite encore une fois Rebo Chulo. Zalara femme intelligente nengoza, zala femme sage, yoka mobali na yo, yoka ba directive à mobali na yo, respecte ton mari jusqu'à parce que yenda honoré yo. Yenda commission poto malgré qui star na yo, asali sako ba clip à danger à bandeko na ye, okota ba studio à danger à bandeko na ye. En tout cas, bolaksi biso bozaba na mike mais bwana maturité koleka biso mikolo. En tout cas, couple est là monabino ba vacances kitoko na France wana mais ceux qui penda stade de martyrs fait tonda na ba griffe na ba fanatique à Rebo nazota la ka ndenge jour en autorola na ba analyse. Au revoir.